Congo Brazzaville, Luanda, banso tout bosalaka business na bino na Chine, banso bokenda kangwandu, banso bosomba kabiloko na bino pona koya koteka na RDC, na Congo Kinshasa, na Congo Brazzaville pe na Luanda. Adresse ya kotinda biloko na bino, adresse ya kosala ba transfert ya ba colis, ya ba marchandise na bino ezakaka ML. ML Ade Mbongo Logistique engaye na Ade Mbongo Logistique tinda biloko na yo na sécurité nyonso tout na Ade Mbongo Business tinda marchandise na yo pe kokombela yo na Kinshasa e kokombela yo na Brazzaville e kokombela na Luanda avec beaucoup de sécurité. Ade Mbongo Business yende moto akangi masolo ya logistique na kati ya Chine. Olingi biloko na yo ekoma na sécurité, olingi marchandise na yo ekoma na sécurité nyonso avec beaucoup de ponctualité, ekoma tibisika yo zali leka epai ya Ade Mbongo Business. Na Ade Mbongo Business ekosalela yo mosala ezu marchandise na yo ezu ba colis na yo ezu nyonso na yo ekotisi na conteneur ekotisi na avion pe memeli yo na mboka nyonso tu yo zali. Benga Ade Mbongo Business na numéro wana. Ade Mbongo Business na kati ya Kinshasa ezwami na immeuble Mpuka appartement 1 na lobi bien. Ade Mbongo Logistique na kati ya Kinshasa ezwami na immeuble Mpuka appartement 1 référence rond-point Willery ozana rond-point Willery na commune ya Lingwala. Tuna kaka immeuble Mpuka appartement 1 okokuta na AML Ade Mbongo Business. It's the kids,